Tango mindele baka kokuta Congo bakabola nde bakabola esili jamais bako kabola mboka moko mbala mibale. Engo yo bino peuple congolais to bima na balabala tikila biso nzela kanga ba projet non kanga bango Chilombo yo tikila biso nzela soki pe mitakala to kotambola po onyoko li biso mingi bana na biso bakunzala Chilombo ndenge nini mboka ngo eza ya yo mboko eza ya yo obi eza ya mama na yo mboko eza ya mama na yo yo nde oza Rwandais. Est-ce que pour le peuple congolais boy aye bake toyebi nyonso tukadi mazolo bezaka di mate eza yene mutu azolo bela biso indirect mais aye ba toza prêt déjà ya kosala nyonso tu o toza poto la tete non mboka oyo eza ya ba Rwandais te eza ya ba Burundais te eza ya Ugandais te eza mboka ba Congolais bazokende kokabola mboka balobi élection eza te il faut dialogue toko dialogue na régime ya Félix pour quelle raison. En tout cas, et puis singa passe. Et puis singa passe mingi tozolo be parti Chilombo zo changer te. Yo Chilombo ya solo pensa. Mboka oyo biso batabana yo lo ba élection ezate. Élection ngo ezate na ndenge nini? Ebele ya mbongo oyo zo soma mituka. Oyo zo salama ko minene mbongo ezate. Ye élection mbongo ezate. Lelo yo biso toza ba mama ba tolambaka. Ekola masango moke 2500 na kati ndako soki boza bato ebele bokosoma combien de bikola masango ekola fufu 1200 ya solo Chilombo yo tindi biso mama siko to sala nini biso peuple congolais toza la mukate toza nanite toza peuple congolais tika esika wana toko kokite lokola yo moko lobaka mboka se kufa kala Chilombo tikila biso mboka oyo mutu mususu abamba réparation mususu aya a réparer mboka oyo Chilombo bono konyoko na biso boye Chilombo milimo abana oyo bazokufa na nzala bazolona banzala Chilombo yoko samisa bana lola metolo bino boye yo ndenge yo biso peuple congolais to bima na balabala tikila biso nzela kanga ba projet non kanga bango Chilombo yo tikila biso nzela soki pe mitakala to kotambola po onyoko li biso mingi bana na biso bakufi nzala Chilombo ndenge nini mboka ngo eza ya yo obi eza ya mama na yo mboko eza ya mama na yo yo nde oza Rwandais. Est-ce que pour le peuple congolais boy hein eloko nini ozonyoko la biso tika biso na kimianga sina lobana yo Chilombo yo komona mitakala ya basi na balabala yo olobaka lamuka te biso lobi peuple congolais toko bima na balabala so mitaka pe toko tambola tomoni lokola papa ndenge tozala na ndaku mwana nyonso akomo réclamer papa nga sapatu papa nga elamba papa boye papa akomo kima ndaku. Monsieur Félix Tshisekedi akomo kima peuple congolais oya betela tolo keno bapesa ye pouvoir soki ya solo peuple congolais mutapesa ye pouvoir mais pour la nini konyokola boye losambo oya sala midi tongo pokwa oya sangisaka ba pasteur ezala losambo ya bandoki to ezala losambo ya solo to mona bana Israël ba priya solution monana mais oya monsieur Félix Chilombo na ba pasteur na ye solution zo monana ti c'est-à-dire que to lembi mais ko lemba na biso to se lâcheté donc ko lemba na biso to tikela kieta ya kosala akokite awa biso moko tozozwa pouvoir na biso en charge biso moko tosala tozwa mutu oyo tokoki kotya wana mpe nazolakisa esusu boye papa monsieur Félix Chilombo ezali ya kofinga te omoni badepute nyonso baloba na yo keno bazopesa yo loyauté bazokosa yo me yo olobaki peuple mutu avota yo ti siko loyauté oyo depute azopesa yo ezowutela wapi depute azokosa yo vraie loyauté na yo ezali mosala na yo devant peuple tant que osala mosala malamu devant peuple loyauté na yo ya solo yango wana badepute nyonso bazosangana bazoloba na yo keno tozosoutenir Félix Tshisekedi tozopesa yo loyauté bazokosa yo bazana pona kofiba yo lobi bakozonga na babasi na bango bakotuna bango président nani to voter bakolia munoko
yo kozala na bango te ba image wana tu bakolongola yango yango wana ta o etikali mukia sala kaka effort ya kosorganiser maponami biso toza soutenir le côté tomoni ke nyonso échoué pesa biso maponami ya solo soki yo mtokozonga bravo soki pe ozonga te okovanda ko mwana mboka ndenge mese Kabila vandi ezala mutu koboma yo te ezala mutu kopekisa yo te mwana ta sali mabe toujours papa ata bengani ye azonga na ndaku biso pate yo sali mabe Félix Tshisekedi Tshilombo okovanda na mboka na yo ovanda kimia ezala mutu te koboma yo lokola ye ndimi ko signer balkanisation ba musiciens congolais bomona ki bande ko na poto na ba poste télévisé ba wera ba faire banani ba yembela ki mabele ya beni ketoboy balkanisation et puis mokonzi ekolo président Eli Martin Fayulu Madidi comme autorité garant de la nation telemaki lokola ko boya balkanisation mais monsieur oyo aye ko signer nande ko na Kabila et puis na bande ko na bango ba Rwandais yango biso peuple to ebisi pe boy aye ba yango le 17 biso nde banso na boulevard biso nyonso tokotumba bapine toko paralyser ville pona koyebisa Tshisekedi monsieur élection ezala te tozokanga yo pe tozolongola yo bisika na yo ezali prison to Rwanda mboka ya mama na yo oyo kosaki oza 100% congolais abomaki likambo ya kongonité parce que ayebaki ye moko akozala libanda ya mboka to na kati ya boloko yango biso pepe tolobi boyi basusu na biso bakozala na we etali ambassade ya France pona ko gangela messier oh ya France Emmanuel Macron azali ko pesa Tshisekedi teti to tumba ambassade ya France mais to yeba Tshisekedi basodo Tshisekedi akonozo na Uganda ninga sisi ba congolais na Beni ape ko silisa biso na ville province ya Kinshasa to tumba ambassade wana et puis bandeko ba kotika la na Tchangu to ko paralyser encore une fois ville pona ko yebisa Tshisekedi to boy balkanisation et puis to lingi élection za na délai constitutionnel et puis to lobi yo messieurs il fallait qu'il y ait des prisons bakanga yo yebango pe élection ezala te mais Tshisekedi encore tu dois partir toyokaki Denis Kadima koleka na media alors que élection na République démocratique du Congo ezalité biso peuple congolais toyebisi azali boma azin civique pona ina lobi bon bango nyonso bazalaki na parlement bavotaki budget ya 11 milliards biso tout peuple congolais toyokaki lelo po ba organiser élection na monoko na mo bazolo ba mbongo ezalité élection ekutaka kaka 1 milliard à pamba pour organiser l'élection. Mais bango balobi élection ezalité nyonso wana tomoni bazali ko kima face contre Fayulu. Yango biso tolobi 2023 soki élection ezalité qui Tshisekedi place nepe na Congo ezalité. Tomona ki biso nyonso akene koza basoda Ugandais basoda Rwandais pour basilisa guerre ya est du pays na biso. Mais baye kokota susu insécurité. Tout le monde qui va soda rwandais, bazo boma na est, bazo boma ba congolais, bazo saba massacre, babaki sous insécurité. Yango tolobi boye, mais ce qui c'est que bilan na yo ezali négatif. Yango tolobi na février awa et aussi la té effet et seigneur to kende tina ambassade de France pour na kotalisa Macron. Oyo azobakisa Tshisekedi mutu teti yena molonga dina ye Kagame tokokende kuna na ambassade de France po toyebisa Macron to boyi atiki na biso Congo oyo yibi ba minéraux wana ekoki déjà biso peuple congolais tolobi bo 2023 esengeli Tshisekedi azala musika na mboka oyo tozwa mutu oyo akolongola biso na bowumbu oyo parce que to souffrir mingi pendant 4 ans oyo et l'équipe plus que 18 ans Kabila. Yango tolobi boy 2023 Tshisekedi porte eza ouvert. Tolingi yote to boy yo. Bandeko oyo bazwi makanisi. Ya kokende kuna kosala manifestation mukola le 17 pe le 18 ba yebi oyo basali oyo eza kopesa ngo passe na motema pona ekolo na biso Congo. C'est-à-dire bazana bato kopesa longonia, baza bato ko soutenir et puis baza bato ko tala maboko ya Nzambe. Parce que bazali banda mais bazali la souci mboka na biso le kola bandeko na biso bakena libanda bakima mubulu ya bandoki oya ba congolais o baza ko kamba Congo bakima ba menace ya ba soi-disant ba dirigeant na biso Congo bakei ko batama bakei ko se réfugier na mboka libanda c'est pas dit que soki bakei kuna bakomi bato kuna non baza ba congolais baza kana posa kozonga
mais batalaka niveau mboka na biso ezotambolela ekosimba te mais baza bato mayele oyo soki lelo basangani totie bango na kati esika totie bango na parlement totie bango na gouvernement tosangani na biso bako tokobundela mboka okomona ke une année c'est trop pays na biso ekoke liboso pe makambo nyonso ekochange mayele oyo bango bazwi kuna bakoya na bango awa te parce que moto akoyeba yango awa azali te ngai atake mobundeli ya mboka na soutenir bango makasi et puis le 17 oyo bango bazosala kuna biso pe awa na kati ya balabala tokomanifeste eloko wana soki biso tomanifeste ekolakisa ke no oyo bango bazosala na biso eza kobalana yango nasengi loke no mwana mboka le 17 oyo bino bokozala kuna na milulu ya makasi tango bokotelemela mabele na biso ekende te mboka na biso ekaboma te pays na biso beba te biso pe koto na kati ya mboka tokotelema lokola bilome mibali oyo bazala susi ya mboka ndenge bino bokobanda kosala bamanifestation biso pe awa tokosala mobange na marche tokotambola tina bisika oyo kosenga biso tokoma bajournaliste bakozala wana image kotambola mpo bamona ke no bacongolais baza toujours ya kosangana na bandeko na bango baza libanda oyo eza mabele kimbangu mama kipavita tokobundela makambo ya mabele basekre na biso bakotelema oyo amoni akotya barriere ye mpe akomona yango papa tosuka nango ti wapi banda tobandaki na 3 ans oyo ozwi kolela na kolela ozosenga manda topesa yo ah papa boni degra motema mabe yo lobi na monoko no mboka ekufa lakisa cimetière mboka ekufa me lelo okontinue ndenge ni mboka si oyebi ekufa biso tolinga olinga te yo na biso 2023 tosukaka na élection mingi akolobesa te yo soko kobongama biso toza na biso na bato babundi ya biso te me nzambo tozolela butu na moi na bakoko bakenda ah papa miyebela bon marche ya le 17 tobanga na biso yango te tomesana na biso obima na balabala tokozalaka na balabala oyo alingi biso tozala na balabala te erango atonga clôture na ye tokozalaka na balabala envoutime kokota kaka tokobima kaka soko omoni ke okotanda bachar bibembe na biso ekolala wana mpo eleki biso tokozala wana bon biso tozoreklame wana biso oyo constitution epesi biso ndengisa soki bango basali minene nde baosala wana article 64 eza wana biso tokobima le 17 yango na walansa appel na mwana mboka nyonso ere ozobima na ndako ozwi mabele na yo osimbi na loboko otyango na poche memi bamasasi wana babetaka bagazi tout erezoa yo te napesi sous message na bapolisier so oza na posa vi na yo batela vi na yo kanga maboko na yo vaka na palais po biloko wana bosimba wana eza mpe na bacivil mosusu bayebi yango biso tomona baguerre ya le 5 juin tomona baguerre ya bangola toyebi baso wana deya ndenge ezala napesi message na remercie mpe bana ya mikili en tout cas nzambe abatela bino na oyo bosala biso mpe tozalaka na nsima ya bino tolandaka lokolo ndenge ezalaka. Merci omoni ça fait plusieurs mois na bandaki koya na quartier 3 te tokoencourage bandeko na biso na poto te keno bango babima epuis biso na Kinshasa tobima te toyaki awa mpona koyebisa bana Tchangu bana Kaluka baplace nyonso ya résistance na minute oyo boye solution eza pa balider politique te je crois mutu na mutu ayeba kozwa pas responsabilité na ye parce que oyo baza kosala eza comme si baye kotia peuple musapi na miso c'est maintenant ya population azwa détermination ya ko revendiquer oyo boye eza droit na ye nakoki kolobela makambo ya Denis Kadima te parce que tobandaki déjà kosensibiliser peuple biso toyebi élection ezala te peuple il faut abima na balabala donc soki peuple abima na balabala te akozala complice na souffrance na ye moko yango wana omoni le 17 biso bajeune congolais tobengisi bandeko nyonso tokozala liboso ya ambassade ya France na ngonga ya 6 heures tokutana bandeko bazouta monga fulu bazouta de part et d'autre tokutana liboso ya ambassade ya France parce que on ne peut pas accepter que mabele na biso ekabwana bandeko Hervé ba junior balobi awa tokosepela pe bango que tango biso tokozala ambassade ya France na tongo awa na quartier 3 toyoka que il y a eu bouleversement parce que tokoloba makambu oyo bo jusqu'à quand bazokende kokabola mboka balobi élection eza te il faut dialogue toko dialogue
dans le régime de Félix pour quelle raison? Tandis que le misère à peuple les a souffrir. Donc, et là, tu sensibiliser déjà la population, le lot, ça lundi, et tu as dans quelques jours, comme j'ai dit, tu as là, les Congolais, ils ont destiné à la banque. Donc, ce qui est là, c'est donc le peuple congolais a que non, depuis la souffrance na esanini et bandé les autres le quoi dans qui n'est pas colonial. Parce que bilo on doit comprendre ces jeunes congolais. Tant que nous sommes indépendants, moi je pense que nous sommes indépendants na biso parce que tous a toujours colonisé na ndombolo, na musique, na mulango, na biloba loba, oyo boy action et ça ça le maté. Ce qui que tous c'est la justice leader ba opesa biso mot d'ordre. Nazolo bango awa boy et ça déjà les passé. Donc et l'autre etikali Tobi Malabalabala, parce qu'on a mon acquis semaine passée, ce qui 15 janvier de pes. Babima qui n'a balabala, paralysé qui, il mettait mon bimba. Mais oh, biso to ça awa boto, l'équipe même 15 personnes. Qu'est-ce qui nous empêche ya Kobi Malabalabala, kolobake eloko oh bozo sala, to se paye na moté. Donc moi je rassure aussi, bande ko baza awa, batata ba maman baza awa to ko yebisa bango. Je dis, na pouvoir repasser biso peuple. Musale ko sale matin. Je crois de part et d'autre, mon activité banine, donc Mutuna Mutu, Aya ne fût que Mkolowana, Tobaren Zela, Baso Luka Kabolambo, Nabiso et puis Baso Luka Mabiso na glissement. Journaliste, Chilomba son Mamoutuka, Aso Mamoutukate, Kadimale la Kembon, bon exalité, problème la Ngai, Bitumana Bundango, Zabitumba Mboka Congo. Problème est à peuple, tant qu'on a Bilokoana, Ozangi Maya Malam. Ozangi courant transport exaté et puis c'est jusqu'au Kanda jeudi au Sanini parce que na quoi biso non Félix Somi Mutuka asali boy et comme ça tous ça sous na période de lamentation té problème est que tant moi zo mener vie à luxe tant de tous awa boso bogo zo biso musale exaté tous ça na certain malamu té mais et comme ce que notre côté ka mutu moko boy asaka na mbongo asaka na basi asaka na ba voyage tout ça pourquoi parce que peuple ça toujours na bobangi au moins samedi ba bimisa ba na moura awa. Nous sommes des intimidations. Moi, je n'ai jamais prêché l'évangile que Toya, Tobandokoum, c'est leader. Non. Le leader n'a pas la responsabilité de la. Mais l'angle autre comme les virages, les lignes rouges, il faut maintenant le peuple à traverser le Kouana. Nous avons la place pour un Zali. Donc, nous avons la génération Moko, Soki, Tobandika Kolela, je crois que RDC vous a mobilisé et puis Oyoboé, va continuer dans le chemin pour calculer 5 ans à Félix. Et puis, sur 4 ans, on a transition, souffrance, et on continue toujours. Yango, on a insisté à Awa. Bande qu'on a vu sur la diaspora, on a parlé à Bango, Biso Petosa, Awa Boy, même à 12h, même à 9h, 6h, 4h, Tobi Manabalabala. To revendiquer droit na biso na kati mbeko likonzi parce que na yebi ko banga ne yango muto sake no to zonga sima bana mura wana je crois que bazape na makira ba policier o bazonyo kwama bazaba tuluko la biso mais qu'est-ce qui empêche que non qu'est-ce que oyo boye mboka zo kana mabe Félix a défié biso to tamboli de politisation to zo yango guerre de côté la minute oyo botikali ba ndeko journaliste mbongo ezala pona ko organiser élection mbongo ezala te kombo na yango Félix asa nini akende et puis tozwa batu oyo boye bakoya pona ko développer mboka na biso pona ko sécuriser Congo parce que bitumba oyo bokosana na sali na Congo eza comme si toyaka na bitumba oyo bokeno tobundisi mutu et non tobundisi système kenon de koyo longwanga na sali nini na na vendre comme tour na biso to lia c'est ça mais on a besoin que nous tant que so bunda bitumba oyo to benga na batu poto ko tia biso pe to imposer mutu oyo boye a ko travailler pour l'intérêt na biso peuple puis pour l'intérêt yamboka mobimba mais par contre ba jeune belé to komi prise en otage to ko bunda bitumba pour que no moninga longwa ngana na lia ce n'est pas ça vision ya biso ba résistant ba Bruno Mimbenga o to ko bunda yango nazo ko insister je dis biso to aux ambassades de France je crois que non par marque de moyens de transport ko so bande komisu ba ko makunate mais na quartier 3 le ko les a pour moi ya Fayoul le ko les a pour moi ya Adolphe Mozitu Toyo Kakenon, biso tozaki na ambassade de France, au batikali na cité, il faut makelele et salema. Ce qui est le coin de salema te, et que ça la trahison et puis que ça la complice. Voilà et le qu'on a eu pour le bayangwana bande journaliste, nous croyons encore que non, il y a encore possibilité mabele o boza Lumumba, mabele o boza ba Kipamvita, babunda pour nango pour que non tout soit changement, tout le monde a que non, mboka na biso. To la muka na eloko yo président ya France na Gagame na Museveni o balingi basala
Tango mindele bayaka kokuta Congo bakabola nde bakabola esili jamais bako kabola mboka moko mbala mibale. Congolais place ozali telema pona likambo oyo ozala ndaku kote nyonso ozali kofanda na ndaku te yaka na prince tozala na quartier 3 bao baokende na bambassade ya France bakende biso bato otelema na quartier 3 totelema journée ya jeudi vendredi awa na quartier 3 yo JC mutozwaka mbongo ya Jean-Marc Kabund babengane na IDPS d'ailleurs yango mikolo oyo namoni okimi abando senga pardon okimi mais niveau oyo kozala jeudi na vendredi policier fana la ndako yo Kasongo awa na quartier 3 soko lingo mona oyoka oboyokaka o quartier 3 esali boye tosalaka yango eza vrai eza ba histoire vrai o quartier 3 esalaki soki nani na tosalaka yango mais yo Kasongo yo moko ya kofanda otaloko yoka somo pele jour wana soko yawa eza soki militant moko akokufa mokolo wana ozalanga na kokufa na yo na nzoto soko te makolo a Kasongo yo nde yaka po jise ayebi abie esi akimaka daye toyebi ete oyo abina district bienvenu akoka te vie fano na palais na yo okoka te Kasongo ye moko ya na kokufa na yo Kasongo nga na okufa na quartier 3 mpona message ya élection biso peuple ba mascarade na bango baosala wana etali biso te na lande mission moko boye na chaîne moko quelconque na mona ministre ya budget je crois azobeta lisolo alobi mbongo eza na mboka esi bavanse mbongo na makambo ya seni aza daa na mbongo ne na maboko mpona maponami lelo tozokamwa toyoki lelo balobi o mbongo eza te o bapesi bango eloko te na biro ya seni zoba o ya muluba ndeko ya Félix azoloba bapesi ye ni eloko bakaro eboti mabele eboti bamatiti bakiti eza te wana etali biso te etali biso te bolobi boyico publie kalata ya budget ya 11 milliards élection po esalema ezalaka 1 milliard apamba bolongola na 11 wana oseka moins 1 eyo ezala combien congolais biloko boyele bozoyoka yango bandeko na biso lelo balobi boye balobi boye bapesi biso monta ya mbongo ya 11 milliards kala mingi te pas même 6 mois tokomi na maponami balobi mbongo eza te maponami ezozwaka 1 milliard ya pamba papa wana ndoto ozolingo meka maji wana eza ndoto kokanisa te yo za kabila kutu soda afana ligne d'attaque ya bunda papa alemba cede bongo yo civil apambo bando otaka bagato na poto tosala na quartier 3 omonaka on la miso za ba image eza bande de voleurs bato oyo bayaka na souci ya kobongisa Congo te donc bango nde bazali wana baye baséterniser bakoma bariche donc Tshisekedi tia koma na pouvoir ezalaka mpona kokata mu ndenge na Kabila kolekanga na mbongo ndenge nini nga peso na komi wana fona yiba mbongo ebele nyonso ya Kabila sala ya mabe Tshisekedi akomi osalango mutuka ya 55 millions ndeko na ngai eleki makasi fort ekotonga combien d'école na mutu aza na bolingo ya mboka ekotonga combien d'école combien d'hôpitaux ndeko na ngai élection ou pas biso tolobi boye article 64 42 makambo ezali rébellion te ezali coup d'état te ezali constitution de pesi biso to mettre hors état de nuire moto nyonso alinga confisquer mboka to groupe d'individus alinga confisquer mboka et to comprendre bango baningi ba confisquer mboka alors faut tia bango libanda Paul Kagame azolobela makambo ayebi pouvoir à Chilombo ba parrain nango ezali Kagame Museveni na Burundi wana wazali wana président Burundi ça dit quoi ndenge bazali wana bakomi komona que peuple a komi éveillé mandat komi na suka il faut Chilombo akokisa eloko alaka ki bango Kagame abosani changu te a se rappeler na changu etumba ba Rwandais biso pe poto sala yango eza eloko muke biso nde tozali awa tokoyoka mutu te ministre na bino ya aventurier ya défense aventurier parlement na bino ya batintin bakoloba makambo ya nkopo na peuple congolais
bato bakokufa mikolo nyonso mais parlement ya baventurier ministre de défense nayebi kute soki azalaka nani yango azo répondre te. Vous savez, dans le rapport de force, la politique, et ça c'est un rapport de force. La politique, il faut qu'on paie ça, dans moto à pétuer gogo, qu'on mette à hélicofi. Rapport de force, voilà. Tant que nous côté, nous n'avons pas un gouvernement. Si c'est que des amoni à Tamou Sarabiso, Bamoura, dans le quartier, pendant que Kuna Est Matazo Koufa. Atamou Sabamoura, pendant que Kuna va poser aide militaire. Ce n'est pas normal, papa. Ce n'est pas normal. Il croit qu'il va nous intimider. À quoi intimider Bissote? Le Congo appartient à tous les Congolais. Bissoba Congolais, Totia Bango Libanda. Manda wana, ya moyibi bazwaki wana, Bissote Kusuki Sayango. Azwaki pouvoir wana na bakor. Mboka ngo ezo keneka na bakor. Peuple congolais a se retrouver mu colonie. Poto sala boy a signé accord pour aller na premier mandat. Ah, les sous qui ne pas signer ba accord na ba Rwandais, na ba Ougandais, na ba Burundais pour a doubler deuxième mandat. Donc pour na biso to lobby accord na ya premier mandat et même biso un échec et même mboka un échec to se retrouver à tane loko mon côté. Alors to lobby 2023 et kita e mata élection ezali. Sans élection Chilombo Rozala na pouvoir te. Chilombo ayeba bien. Na fin ya année ya 2021 ya lekaki na média na ba député na ye ya ba miyibi alobaki na bango ke non élection eza obligatoire na date fixée oyo état congolais a préparé pour la élection et kolekate de guerre ou de force mais likama ko kama lelo to mona kadima oyo ya chaki na volonté na ye ke non aleka na média ko yebisa peuple congolais élection ezate to yebisi kadima akangana munoko na ye to lingi to mona ndenge to mona ki Félix ye moko na média aleka alobi na ba congolais ke non élection ezate soki aza mobile to kobetele maboko mais soki azotinda kadima alobela ye azobanga mais ayeba ke to yebi nyonso to kadima azolobeza kadima te eza yene muto azolobela biso indirect mais ayeba toza prêt déjà ya kosala nyonso tu o biso to lingi to sa poto la ke non mboka oyo eza ya ba Rwandais te eza ya ba Burundais te eza ba Ougandais te eza mboka ba Congolais. Emmanuel Macron soki alingi Félix azwaye acha ekuna na France azala président ya France mais soki alingi azala président ya Congo akodirige ba Congolais mais yeba ke biso ba Congolais to boyi Félix awa akozala lisusu te. Emmanuel soki aza mobile aya ye moko awa ye biso ke non bozo boya Félix pona nini botika Félix ponga na lingi ye azala président ya Congo mais soki te awa eza biso na bango tozo sila na bango le 17 toza prêt ya kokende kosala na désordre ya makasi na ambassade même ambassadeur wana soki asali aventure tokotumba ye biso o changu eza changu biso nde changu soka ya makambo eza changu atuna nanu makambo ele kaka na 98 awa makambo nini ele kaka awa atuna makambo ele kaka na 98 ba rebelle bayaka na minduki peuple ye moko sa munduki sa mbeli sa instrument tokunda bango toboma bango totumba bango soki azobosa na événement oyo eleka Kabila kutu azalaki soldat Kabila achaki tetike non akosala 32 ans au Mobutu asa akokisaki yango lelo Kabila aza wapi na kingakati non ye kutu aza na kingakati mais Félix toyebi te soki akozala wapi toyebi te tanto ekozala état tolo toyebi te tanto ekozala wapi bieli felo toyebi te ayela biso Bible tomona ayaka na Bible lelo Bible ekenda wapi na Nzambala ekenda wapi atondisa bato na martyr asalisa prière ya kosunga mboko atika yango na maboko ya Nzambe wana yoka ete akendeki Israël kolele pa ya Jésus est-ce que Jésus ayoki ete po azwa solution ya mboko lelo azoya kotumante biso ayeba trop c'est trop oyo biso tozo préparer pour na ye eza point final pour na Félix merci Yami Balé pour la élection na lobby boye peuple bakosaka oya bakosa 2018 te tosale bino calcul ba politicien calcul tosale bino budget ya 11 milliards bolongo na 1 milliard tokende na ya élection soki toki élection te tozozela date ya vote date ya vote eza te Chilombo oli mwana bato na yo nyonso soki élection eza te seke yo okozala te ya mibale
samedi tomona bamura awa ekamwisi ngai nzoka na mboka oyo basoda bazalaka na minduki soki basoda bazali na mboka oyo na minduki na este bandeko na biso bazosila bakende badefa baongande badefa batanzanien badefa boye nzoka na mboka oyo basoda bazali espesi biso soni makasi biloko bozosala yo za soda na munduki na mboka oyo ndenge ni bakende badefa soda mususu na mboka mususu oya mutuya awa peuple congolais nyonso yayebi congolais oyo aza susi ya mboka na ye congolais aza susi ya mboka na ye bamoni mabele na biso ekakabona te ata mokolo moko sikoyo jeudi kasongo ya solo soko za congolais policier soko za congolais oyo tokosala jeudi etali congolais nyonso bango bazomona peuple lokola alali pongi nzoka nde biso tolali pongi te omoni dati yo bandeko na biso bayi na poto kuna ndenge baorganize ke le 17 wana bazosala mwa marche na bango kuna biso pe awa na quartier 3 tokolala pongi te biso pe toza na organisation na biso le 17 wana tango bango bazosala kuna pe biso awa Kinshasa bouger puisque tokotika bituma wana te kaka ba diaspora bato na biso baza kuna basala pe biso tozinga maboko te mais pour une élection de journaliste atako bino penza atako bakosaka atako baibaka bakosaka vraiment mais oya ndeko Tshilombo vraiment ezokamwisa batu na degré ya moyibi oyo ndeko Tshilombo alingi atripote biso tozo comprendre yango te mbongo ndeko Kadimba koloba teke no mbongo ezate mbongo ezali mbongo kozanga te papa mbongo ibami na résidence lokola nguba lelo nous sommes allés auprès des élections Tshilombo alobake no mbongo ya organiser élection ezate par rapport à quoi 11 milliards na budget oyo ba député à Tshilombo oyo balobaki soki bakati mbongo 1 milliard nanda 1 million nandam est-ce que élection ko salema te bon Kadimba biso toyebisaka bien Kadimba ko fanda na te alobi te ngai fona fanda na po anali ya mbongo depuis Kadimba kota botuna kaya bino ba journaliste botuna kaya a touché combien lele ekomi o na zimbongo te mbongo akotele misabiro ya seni ezate boye na boye tango bayebisaki ayeke longwa okosala eloko te atiaka tembe aboyaka akanisaka ke kuna bazotoka mbongo omoni ndenge Tshilombo asimbisi Kadimba touche seke azuye amanipule ye Kadimba asimba touche asimbi touche aloba te ke élection ezali combien de monté ya mbongo ezoyibama na parlement mbongo ba diaspora bazolia mbongo bato mususu bazoyiba papa bakosa biso te liloba na ngai esuka eza boye 2023 élection ou rien na ba Kadimba na ba Tshilombo na bango nyonso ba député bakoluka nzela kokima nalobi boye lokola basakani na biso mingi turo oyo balinga te lokola Kadima lobi ke no mbongo eza te bakosanza mbongo yesoka yebake mboke kufa kala alobi mboke kufa azotuma ba jeep azo voyager mboke eza bien et comme on attend élection mbongo monana te balobaki bazana 30 milliards o ba mobiliser o eza budget na biso 30 milliards siko 5 millions apamba po basala élection eza te pona nini bakobimisa mbongo biso na bango tokuta na nzela Tshilombo yo olinga te ane oyo soko postule tobolo matama wana yo mbula oyo eza mbula ya suka yo yeba biso so tokutani na yo na nzela tokutana to affrontement ekozala message na ngai eza boyi ya le 17 alinga te biso na ye farafara akita amata a changer na ye nzela asala makambo nyonso azosala mais ayeba ke suka na ye le 17 biso na ye tokutana